il fallait qu'il kaka bazala na mboka. Soki bazala na mboka, peut-être olingaki omona boyete. Le kolo fongola ki mutema ke te bana baya, mais eza monnaie de singe bafiti. Et salika net ndenge mbule yinda ka boye. Ale kake e oti likolo e betina nzete amanga na ya avocat na bango. E koti na ndako ndenge ezokota boye. Tout justement na chambre papa alala ko bapesa ki ye. Et pas petit frère na ye. Et koti na chambre moni mutute tobori esimi nzela sali ni kake ba liye moko kolo eloko likolo ya jalousie na bango. Yo za mususu ba ko Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Forte et née d'une bonne famille, sa vie a basculé le jour où elle a perdu son mari. Mais, dans l'intérêt de ses enfants, elle a courageusement affronté la belle famille jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à des réalités mystérieuses sur fond du tribalisme. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chez vous maman Claudine Issali. Na émission oyo toyambaka batu ya lolenge nyonso batu lokola yonanga batu oyo vina bango échangeaka mukolo bayebaka sekele ya histoire ya famille na bango. Na yango tunaza liboso na ngai maman Claudine. Bonjour maman Claudine. Bonjour madame la journaliste. Esenga koyamba yo lelo. Maman Claudine, oui. Na bato bazotala yo na moment oyo soko koki ko se présenter na balandi. Histoire nga nazobeta eza ya camarade te. Eza ya mutu mususu te, eza ya ngai moko. Donc mokili eza kana makambo nango. Nga erenga na utimboka papa na biso azaki na ba possibilité na ye. Na koli na mboka kuna na Bwende na ye Kishasa na yebike papa bandeko na nyonso baza awa. Nde esika papa abandaki kofutela koko na ngai na batata mwasi ndako. Nde esika biso tokiteraki. Papa boya kesika ye na mwasi na ye na bana biso famille tozala pembeni. Bango musika biso pe mwa musika. Ndako afutelaki biso tofani na koko na batantine na nga na ba papa leki nde kolo lupango aye kolinga ngai. Kolo lupango aye kolinga nga bandana 99 to vivre na ye me na boya ki batu bayeba. Ye pa boya ki pe famille na ye pe bayeba. To bandi ko vivre bongo na 2000 nde aye ko bimalobi no esengeli na za na place moko. Donc ye lokola zaki nene lokote bandeko na nga bandaki kolinga te. Te ko bala mbali yo te aza pauvre aza na mbongo te. Ah eko bana ndenge nini yo za mwana mopao akende ko bala mutu aza ne lokote. Abite mutema na nge sepeli kaka na ye ngai mobali na nga ka ye. Nde akesala mwa geste muke nde toke futela na ye. Na tiki koko na famille so batikali nga na esiko toke futela. Maman Claudine, papa zaki ekolo ni pe yo pe oza ekolo nini? Mobali na nga zaki mutu abandundu, zaki mupende musonde, nga naza mungala naza mongo mutu abwende. Donc nga nazokola na mibotela ki bana mibale. Azaki na bana na ngai mibali. Nga na papa toye kokutana, ye pe a expliquer nga kete nga pe naza na bana na nga 5. O nga na bota na basi misato. Biso nyonso wana toza famille toza bandeko ekolo moko. Alors lokwa nga na lingio c'est que nga na kosepela na bana na yo. Yo pe linga bana na ngai. Na mona ki eza normal. Il fallait ki to fanda bongo nde toye ko fanda bana 2000 ti ya 2003. Nde na ye ko zoazemi ya Jonathan. Tozalaki wana biso mibale kaka mutu azalaki te bana nyonso ya papa bazalaki na mboka. Ye azalaki sur place na Kishasa ye moko parce que vie ezalaki mabe. Azalaki ne lokote
mwasi akufi famille ya malonga penza aza nango te, alors nde nga na ye toye kolingana. Mais pas na biso nde tozaki na mwa possibilité po esungaka biso ne fiske kolia. Alors era ye kozwa ndako amonaki ke esengeli tofutela ndako. Po tofutela ndako il faut nga mobali na bundana. Akomi kobima tongo azozonga pokwa. Abimi tongo azongi pokwa, tongo anga azobima tika ko expliquer nga teke na kendaka musala boy. Nzoka ayaka na libongo awa, ayaka kosaki porter. Azwa ne fiske quelque chose que fait du mois to futa kanda kwa bato. Mais kolia ezomona nango parce que na ozonge pa na biso, na zongi na kuti bana misala batokeringa na simbi nzela na ye. Soki ke mwa mbongo na luzake na zanango na maboko, il faut na sale loko moko ke na yebisi papa naza malade ye boy pesa ngambongo. Papa pesi ngambongo mbongo wana nde ko sunga biso pe na makambo mususu. Donc vie ezalaki bongo. Enga na ye kozwa zemi na boti Jonathan. Donc vie kaka ya pasi famille bazolinga te. Ndenge nini yo papa na bino azana mbongo. Yo zo kende ko bala porter vraiment azane lo côté siko boboti mwana bokole isa nini. Mwana kokola ndenge nini. Obite akokola ndenge bana yeso tu bakolaka. Akokola ndenge bana yeso tu bakolaka. Tozo vanda mwana akoli bandi classe akomi 7 ans akomi na 2e primaire. Nana yebisi papa mwana akoli lokolo lobiki ozana bana. Faut ko bengisa oya ju diplôme d'état. Comme on est Olivier. Bengisa Olivier sa nini aya awa. Comme ça azala na ndeko na olie ke mwana ami mona kake azaki isolé azala na ndeko te. Nzoka azala bandeko baza musika. Bon pona papa aboyaki. Wana nazolo ba peut-être esprit na ezotambola. Aboyaki obite bana bakoli na mboka na maboko bakoko bazalaka na comportement mususu. Menga na telemelaki ye. Ngabi mwana koli na koko akoli sie na ndenge na bango. Yo récupérer mwana, okoredike mwana kolanda toujours lokolo na yo. Wana aja mwana ngizaki azana. Mwana dia sa zui diplôme d'état. Mwana mobali to mwana mwasi. Mwana mobali Olivier. Ngana kepa papa na sengi mbongo mena ye kopesa mobali na ngai. Na lobi tinda mwana afuta biasa nini aya na Kishasa. Ndenge mwana ayaki akuti biso. Ba mona ni bandeko to sepeli to komisi ko kofanda na Olivier. To so fanda na Olivier. To fandi tozo futela. Ale papa ye kozwa mwa mbongo. Papa ye kozwa mbongo. Alobi nanga ke mbongo oyo. Donc tellement to souffrir na kofutela. Mbongo wana ye kozwa partir ya 2018. Le papa ye kokanga mbongo banda 2018 nde papa ye kozwa mwa mbongo wana asimbisi nga mbongo $18,000. Alobi maman tellement to souffrir et puis de 2000 to koma 2018 to leka na niveau à peu près ba 16 mapango tozo futela soki to kotia makoki ezate ba bengani biso to simi nzela toke soki to umeli na lupango moko sake to sali inane to 2 ans ba 6 mois ba bengani bo sima nzela bokele boko ka kofuta ndaku te donc papa azaki na ba projet na mosusu azobombaka mwa 100 francs akebi mbongo wana a partir ya 2018 alobi mbongo yango famille nanga bayeba te famille nanga bayeba eloko te tambola na ba commissionnaire comme ça to luka ne fiske place ya muke ke totika vie oyo po tozo souffrir soki to sombi place ngana ko bengisa bana nyonso basa nini baya na Kishasa na komo tambola na mbongo pendant 2 semaines na moni place na bengiye na talisie asepeli alobi kolo lupango azana dimete bokene ko verser mbongo na 12e na ye atikala alobi famille ba comprendre te ke ngana zo somba lupango kende kaka yo moko mezwa Olivier Jonathan azamona mukazi otanga zwa Olivier bokende na ye yakende ko signer na place na ngai ndene ngana yaki na Olivier to yena Olivier na ba commissionnaire to kuti mama kolo lupango to bimisi mbongo siko na place bon na comprendre loko moko ke il fallait ki na signer kolo lupango azwi mbongo a signer il faut mwasi a signer mobali a signer mais ba commissionnaire wana nazaki na bango nyonso bazaki famille ya papa moko ngana telemi ke nakende ko signer lobi te mama fanda mwana akende ko signer ngape na mona kineti eloko ezate mona telemi asali nini a signer to simbi nzela to zongi
na tongo mama kolo lupango alandi biso ti a partir ya bureau ya quartier na biso kuna nde papa ye moko akei basali nini bakesisa makambo na bango a remettre ye fiche parcellaire wana de papa ye nango na ndako atie na nini na valise na ye to balukaka mwa mbongo etikaki papa alobi no tokofandaka boye te ngai mpe libongo yango nasali kala nzoto ezolemba nafongola eloko na ngai business na ngai esungaka ngai ke tellement mama Claudine pa mama na ndenge wuti oloba na kati yo maloba te na ndenge wuti oloba ke erbo sombaki lopango papa atikalaki alobaki okende na mwana sikoyo na ko remplir fiche parcellaire wana kombo na yo ekotaka na kati to ndenge nini po lopango wana o papa alobaki bosomba ezalaki ya bino mibale boyokanaka ndenge nini mpona processus ya kosomba lopango. Merci. Na place wana papa alobi boye alobi nayebaka coutume na biso ndenge ezalaka ndenge tozosomba lupango nayebi ke naza na mwa mbongo moko quelque part oyo ezala nano na niveau ya bana na ngai na nga moko mwa mbongo wana etikali soki na bimisi yango na kopesa yo moko kende kosomba po ezala na kombo na yo po soki nalobi ke biso nyonso tozala kaka na lupango oyo moko ekosimba te po famille nanga bakosepela nango te nga pe namonaki eza normal tellement promettre ke bongo wana soki azwi na kosomba place na ngai napesaki ye nzela asala bongo alors toye kozonga tokomi siko na niveau ya kofutela kaka balocataire bazalaki na lupango wango ngaki papa tokende olie ke balocataire bazalaka biso tolongwanaki locataire tokende kokota na place na biso tobongisaka mpe malemu papa alobi te tellement bana bakolikoli bango bazala kuna balocataire bazala kuna biso tozala kaka awa nga nazokende nabongisaka malembe na fongola ndako eya munene comme ça esunga biso ke bana bakei na ba chambre na bango biso pe na ngamu na biso mais en même temps mwa mbongo etikalaki to fongolaki ba to kei na Bra Congo to signer contrat na Bra Congo to leki na Bralima to signer contrat na Bralima to bandi na 100 casier ya masanga to sombi ba mesa ba kiti congélateur to bimi na wenze to louer maison sikoyo na maison wana to louer nga nazaki na congélateur na ndako papa alobi no ndenge eza boye yozwaka masanga kuna na depot otekaka na lupango me bana moko akende kotekaka na oyo eza na wenze kuna nga moko na kozaka gera po nasala nini na geraka ba bien na ngai wana deja se abengi bana bazalaki na mboka bao batikalaki bamibotela batiki mabala na bango bayena bakoko biso nyonso tofandi place donc bana bazalaki na mboka abengisaki bazali na ba âge basi bakolaki deja ba 20 et quelque bazalaki nombre ya combien batikalaki 3 basi mibale na mobali moko nde tofandaki na bango namonaki eza normal baza bana na biso cérémonie wana ndenge ezoleka bana basololaka na bandeko batikala na mboka na bakoko na bango papa aza na mbongo donc topesaki azala neti atekaka na nini na bar azalaki ya mwasi azwaki diplôme déjà en attendant tangi université tosala nanu mwa eloko mwa mbongo esala nini eza na kese nde ye wana azozwaka maloba atindaka na niveau ya mboka na bango ye papa na bino biso tobokoli bino atikali kopesa biso eloko te asombi lupango atindi mbongo te abengi bino siko bino bokei komona kaza na mbongo nga pe nazoyeba eloko te nzoka bana batekaka ye soki baosolola na munoko na bango nga moya nayoka eloko eza te nzoka bazobenga bapara kuna na mboka papa koto oyo aza na boy papa aza na foi ya boy boy na boy ndambo ya mbongo papa apesaki nga $700 nalobi te na masanga te naotinda mwana na nga liboso nga nabotaki na mboka nalobi kende kosombela nga babidon ya mafuta osombeli nga bambisi ya parti ya mbandaka vile ya mbandaka oya nango po tosala nini to multiplier mbongo eza yanga olieke nasoba bilamba banini tusa te na balisa mbongo alobi mama yo nzela mai moyo kokeza te nga moko na okende tokei tosombi babidon ya huile babidon vide o bazoteka huile tosombi 30 bidon mwana akoti masuwa akeiti na izini na niveau ya vile ya mbandaka batieli ye mafuta asombi mafuta mbisi mwana zoya bengi ke mama nazoya naza na nzela obongisa mbongo ya document nzoka bana papa naza na bango na ndako basepelaki te mbongo papa apesaki nga $700 basepelaki te ngai pe nazoyeba eloko te mwana ye akomi na kinkole nazwi mbongo nakebimisa mwana parti ya kinkole
na loué mutuka ti monga fula na bengi ba mama bateka mafuta ngabi mafuta bien otimbanda ka boya bosala bo ba mama ba ye ba komi sur place ba weleli ba bidon siko avant mama so ba ifa zwa nzete akotisi na bidon abimisi soki amoni ke nyonso tu ezaka ekangama te seke mafuta ya bien mafuta nyonso 30 bidon ezana pétrole si pétrole donc okosomba te okotia kutota na monoko te pétrole na pétrole à partir ya usine oh bidon eza mafuta mafuta oyo eza solo ya pétrole oyo solo ya pétrole ngabi mwana ndenge bo chargeaki na masuwa mafuta ezaki place nini abi mama masuwa ezaki likolo ya barge na finiki kaka barge na ngai nde na fanda kinga moko na fandeli et puis na sombi à partir usine wana eza nga moko te tosombaki bato ebele mais bato bayaki na bango mafuta na bango eza bien kaka ya mwana na ngande nyonso to esi ekoti pétrole na tikala koteka ta bidon ya 5 litres te nzoka ezaki kindoki na bango basepelaki teke mbongo wana nga na bénéficier nango nazwa mafuta na sala libulu ya munene na lupango tous les 30 bidons na sopi yango pe bana bakundi pe histoire esili papa tomboka na tembe omoni makambongo ifale yo moko kende omoni obebisi bongo na ngai ebo soki papa zogagela nga bana bazoseka kuna bazoseka siko bino bozoseka nini donc incompréhension ekoti na ndako entre nga na papa donc akomoki mandako papa o sentir nga te o tiela biloko boy te biloko oyo fufu mabe makasi boy fufu mungalo ya lambi pena fufu mabe boy na pena comprendre kate fufu mabe o lamba soso soso ya nini bolela misudi ngale na kolia soso te na kolia pondu na biso munoko amboka na kepa bande ko ngana kene kolia pondu munoko amboka akotika soso azongi na famille na ye akeli ya limbondo nyonso ngana kolamba na ndako eza mabe abosana na makanisi nyonso ngana olamba na ndako eza mabe na poser papa question ngabi ngana comprendre yo te banda bambula nyonso to wana to fandi nayo biloko ezaka bien na munoko mais kaka mbulu yo bana no baye na ndako biloko nange ekomi mabe ide nini yango zo raisonner et puis eza nini esprit nini ezo conduire yo donc na eloko ozo loba olingi oloba nini lingala wana olobi olingi oloba nini bana nanga baza bandoki boy ngalo bite ngana kangi mutu ndoki te ngana zolo baboy tozalaki biso mibale bien biloko nyonso ezalaki bien na monoko koma kolia ti biloko ya mboka na ngai mais na minute obana baye biloko ngana zolamba kaka obandaki kolia lelo ekomi mabe yo zomona te kene esprit mususu ezotambwisa alors à partir wana nga siko nakomi ko associer basali na nzambe balobi te eza normal te ba prière soki basali bazoya na ndako bana wana bautaki mboka bakofanda na ndako te bakeke na bandeko abengi mibali na ye bango église bango na baosaka ba prière or baza ko appuyer bana na façon mosusu nga moya na ye ba ezate papa akangi mbongo to bandaki koteka na ba abi ngana kei na ngai bandu akei luka biloko na kenda mboka na nga kala na tala famille après na somba biloko comme ça sani na zonga ngabi OK c'est un problème te asimi nzela akei akomi na mboka te asuki na kikwiti mama sango e mataki ba période wana confirmer zo ya boye na boy azosomba mboka o papa fala ki nezaki mboka na bango faki akoma na mboka na bango ba kombone na ebite na ba pende kuna na kati mais asuki na kikwiti non na balisa mbongo na somba masango lokwa masango ezomata talo na Kishasa ngana tindaka comme ça botindi akanga mbongo soki fo emati comme ça na kosana nini ndena koya entre temps papa atika ki ona bana na ye oui bana nyoso tozana fanda kesika moko to fandi esika moko na harmonie oui na harmonie mais bango bazana makambo na bango na mutema nga moya na yeba ezate na moya na yeba ezate oyo bana mibale papa botaki quelque part bana pe bakomi koya na komi pe kosangisa bango po baza bana moya na sa autrement ezate papa zotinda ba moma moko boye asombi akesomba biloko era kesomba biloko a sentir mabe na nzoto abenga en tout cas mikolo nazaki bien na mikolo na komoyoka nzoto kilo neti ngate boye eza nini abia encore ngape na tika komona teke ndenge ozobera omelaka bakisi te nini te melaka ba antidouleur na osa nini okoyoka bien lobi nango alala ki azoyoka ka bien talo bite oyeke nalala kanga moko na ndako na bima na beta to mbula te eloko te esalika neti ndenge mbula eyindaka boye ale kake euti likolo ebeti na nzete ya manga ya avocat na bango
e koti na ndako ndenge ezokota boye tout justement na chambre papa alala ko bapesaki ye et pas petit frère na ye e koti na chambre emoni mutu te etoboli esimi nzela esali nini ekei bato kake selo bango kuna bato bayebaka kake ndenge ezalaka koko moko aye wana alobi solo akaki oyo eyaki mpona bato nyonso tu te eyelaki mopayo eutaki Kinshasa mais heureusement ke ekuti ye te bato mpona nini siko leki ne abengi ye vie yakawa tala alobi nga nasali nini siko bakotinda yanga kake nga nasali mutu mabe awa nini na ye na kikuti boye nazwi mwasi ya bato te nakei koyiba na ndako ya bato te bakotinda yanga kake na ndenge nini si c'est comme ça naozonga na ngai Kinshasa nde abengi nga madame ndenge nga naza boye makambo naomona donc yango lisusu te il faut nazonga kende pa balocataire po amisombi yaki dia biloko azaki suna mbongo te kende pa balocataire bapesa mbongo otindela nga nafuta billet comme ça nabima ayebisi eke anantanda natinda mbongo luka basali na nzambe babondela pona yo comme ça nazotinda mbongo natindi pe Jonathan na nga akiti na balocataire a récupérer pe mbongo natindeli ye mbongo butu ekomi alali azoyoka amoni mbu asuye na lokolo toki musuni pe akei na musuni ye atikali akomi kolela makila bato bazoganga makila asutuki somo alobi nakoki kolala te nde aexplike siko mwasi aleki na ye wana ndoto alotaki kaka na momo ya kaki wana jour akake sikoyo sima kake eleki lelo lobi sikoyo ifasa nini abima Kinshasa na butu wana siko nde ayekolo alaleka na mbetu wana alali wana ezaki chambre na ye alali wana die nani mwasi aleki ni alobi te semeki kokende te ndoto wana eza mabe makasi fanda lelo comme ça nani journée ya lelo eleka okokende lobi alobi te tellement nasi nafutaki billet moya nalala lisusu awa eza te nga nakende kaka bakietika ye na agence na W à partir ya 14h balongwe abengi mama nasi na longwe nga lobi ça va na signaler bana ke papa zoya basi balongwe ndenge balongwe 14h c'est que lobi na 5h papa akozala awa bana bazosepela papa akoya kolia ninga bite bokalinga poaso bolamba limbondo alingaka nde limbondo balambi pe bongo bana donc tellement bana iko sentir biloko na ngate ngai siko napesaki priorité bana balambaka comme ça baselaka papa bango na ngai bana balambi limbondo bakalingi poaso balongoli ya papa batie to solo la butu 10 minutes na solo na mbali na ngai 1h minuit wana na yoki pongi ale to kati connexion ngana aladi na bana to sambeli to lali 1h du matin nga diarrhée zwinga donc nakoki kolala te banda 1h ti 5h diarrhée ya mai nali eloko teni te limbondo wana naliaki te naliaki poisson ya kokalinga siko ndenge nini poisson ekosanga diarrhée boneti naliaki eloko ya mabe na lamusi mwana nga na bota na mboka nga bitira nga mai na okoka te makasi eza te ketira nga na douche na sokola na okoka te diarrhée mama diarrhée ya nini na sokoli pe bien liputa na nga na tolo na fongola kaka porte na yoki téléphone na ndako ye mwana akimi mbango azwi téléphone afinika ki yesa tali kombo te mais nga nazoloba allo na yoki mbala moko voix ya mwana grand frère na kikwiti mama azoganga mama ngali nini yango ozoganga tongo boyo ozoganga nini mama papa tokene kotika na agence 14h ya lobby lelo na butu babengi biso kaka bisi wana esala accident bato bakufi ebele mais numéro ya papa ezoleka te nabwaki telefone na badi koganga nazolela bato batondi 5h wana kete eza yete ndenge accident esalamaka peut-être telefone ekei mopanzi soki ndenge nini te yete moto akufi te nga nazokoka kaka te bana bokende koverifie ye mwana wana nazoloba Olivier aza na mbinza epa koko na bango sikoyo petite sœur na ye abengi ye yaya yoka message ndenge babengi na tongo awa benga numéro ya papa leka tokutana na liberté to vérifier papa ye pe aleki baoyo pe yawa balongwe basali nini bakei biso pe sima bato pe batondi na lupango tozobenga numéro ezoleka te bana bakomi liberté na W bakei kuna bakutani na bachef wana babi oui bisi esali accident bato bakufi mais totindi bisi mosusu ekei kozwa bato bao baza na bon moi botelema kaka po na minute yo moya atoloba toyeba ke kingani moto akufi boye eza te
po bazana liste ya parti ya kikuti batu bafuta ki billet bakoti na mutuka eza epa na bango mais nano ba confirmer te ke kingani na kingani batu bakufi bana batelemi musika te 10 minutes ebele bisi ezokota batu bazokita bazotala papa bango azate nde oyo mobali aboti courage atuni papa moko papa bomona ki papa moko aza mulai mwindu munene boye abia papa wana yi alataki serviette moko boye ye papa nani mutu akufi liboso eza ye boza bana na ali baparangani siko na kolela boki mambango bokende na hôpital ya 7 na njiri kuna bibembe bazokende kutika kuna bazui ba moto bakei wana bakomi na porte bibembe nane yete 5 minutes ali mutuka bibembe zoya bafindiki bango drame wano ya mobali afongola kaka drabo ya mona makolo papa na bango ali bakomi kulela bango bazolela kuna moya babenga biso ezate siko koto yo numero ya papa eleki allo ye papa oyo azwaki telefone kuna alobi te nga naza kolo telefone te kolo telefone oyo ase akufaki deja bibembe ebimi na Kishasa ngai nazwaki telefone na poche na ye ya serviette donc papa na bino aza lisusu na bomo ite aza ya kokufa akangi pe telefone nde a partir wana to bandi siko kolela mokili mobimbe yebi ke donc akufi famille basali matanga na ndenge na bango ngai siko nasali matanga na bana nyonso wana na batu nanga quartier na église na ngai wana confirma musique te batu pe ebele te donc bruit ezala te bango basali matanga na ndenge na bango biso pe tosali matanga na ndenge na biso ebembeza na morgue ye mwana na ye wana Olivier azana fiancé na ye tellement papa akufi bakangi porte mwasi okokota isusu na chambre wana te ti mukolo bakopanza matanga nde oye kobimisa biloko ya mobali famille basali geste bakomboli nde bapesi yo privilège ya kokota na chambre wana ezaki ya Olivier na fiancé na ye meme mbetu to banai kola na papa nde azola na fiancé na ye meme ba drato banai kofinika na mobali na ngai ye wana azofinika na mwasi na ye nde na bendi oyo ya ngai matoi na bi Jonathan na omona coutume oyo eza neti bien te donc balobi ke mutu akufi chambre ya ba para mutu akota te ife ezala ferme ndenge nini bandeko no wakende kolala kuna yo komeka kokende kolala kuna te ti makambo oyo ekosira mwana na ngai ayokaki aolala libanda na bakamarade na ye ti mukolo tokie kunda après une semaine famille ya papa baye bimisa biloko oyo mobali atikaki a partir ya mboka ba mama bazobenganga omeka kobombelo kote bimisa nyonso obali ekolo mususu bimisa nyonso kobomba te ata bozaki na mwa 100 francs quelque part lo yebisa bango kobomba eloko te po ose sauver na vie abi oui na yoki baye basali na nzambe nanga bazalaki ba famille nange ezalaki famille wana paye nde batelemisi ngai madame telema na telemi obimisa pesa fongola ya chambre nga bi fongola eza epa nanga te mwana alalaka kuna bobimisa biloko natindika ka mwana nga biboke bosana nini bokebimisa biloko abimisi biloko nyonso ebimi libanda bakisi ya boye moyebi malibanda ezate mbetu moyebi malibanda ezate azaki ya mabende bayebisi nga balobino ndenge eza boye biloko nyonso tozwi yango tozokoma lokola eza confirma nini bakangi nzela batu ya mboka moya baya koto ezate ti mukolo bakofongola nzela biloko oyo biso tokei na papier ezala quelque part kosimba te okosalela kaka mbetu eloko totikeli yo kaka mbetu ya pamba topesi yo accès na eloko moko te maman Claudine to rappeler que mobali na yo azalaki pe mupende c'est ça bayebisaki yo te mpona nini batikelaki yo kaka mbetu oui madame na tun bandeko nanga batunaki famille wana obino toza baafricain coutume ya peu près mosusu ekendaka ndenge moko soki mobali akufi mwasi akoki kolala na mbeto wana te sikoyo bino bozwi biloko bobike biloko ye akoki kosimba yango te me botikeli ye mbeto est-ce que ezalaka or mbetu ezalaki mwasi na mobali akufi mwasi akozongela yango te balobi te eza coutume na biso mbetu abandaki kolala na mobali na ye mbeto abandaki kobotela bana biso famille tokozwa yango te ye mwasi ne mutu akotikala nango eza coutume na biso siko tellement balobaki bongo nga moko nayebi kaka ke malgré eza coutume na bango me nga nakolalela yango te siko ekomaki ifo bana balalelaka mbeto wana bana nde babandaki kolalela me mwana na nga te bana na ye moko kaka babandaki kolalela mbeto wana ele sikoyo
tofandi bande konanga ba poser famille wana question ba bi ndenge za boye tokozala na makoki ya kofutela ye ndaku oyo te na bana lokwa baza basomba lupangu na bango akita na bana na bango kuna po papa mutabana iko pesa papa akufi na minute yo batikali na mama bakita na mama na bango fait du mois et dérangeaka bango te baluka kaka ya kolia de balobi te ye akokene na lupangu wana te lupangu wana eza ya bana mwana ya mukaza te bango surtout bakoli bakende bako débrouiller vie na ndenge na bango mais ye aza mwana na bino soki bokozwa ye bosala nini bozwa ye nga na boyaki nga bi lokwa boboyi ke nga na kene na lupangu kuna nga na bana nga na za mukolo na ko kene na famille na nga te na luka place na sa nini na kene na bana na nga c'est que ba mona ke soki na okene na ba o yangai peut-être bana na nga bakoza na intérêt ya lupangu ya famille na bango or ba o yanga baza na intérêt te na luka ndako na sa nini na futela na bana na nga nde na yaki ko quitter place wana na ke ko futela quelque part na bana ngo na ke futela na bango ba o ya papa ba mususu bazongi na mboka ba mususu ba ke mbinza mais ba o mibale o ya botaki na libanda bazaki mike nde na récupérer ki bango bazaki au nombre de combien bazalaki mibale plus ba o ya ngai 3 neti 5 donc Jonathan plus 2 nga na yaki na bango plus mibale wana baza neti 5 nde nazo tambola siko na bango au tambola na bango na omona naza na fond te sikoyo kofutela eza mo apasi $50 naza nango te donc vie ezo komela nga pasi sikoyo na osa ndenge nini to fandi pe donc akufaki na 2020 to koma na 2023 nazo yoka o lupango etekami avaba teka lupango ye grand frère ya mibale ya ba Jonathan ba locataire bazakuna azwaka mbongo alinga kopesa bandeko na ete azwaka mbongo alinga kopesa bandeko na ete siko ye Jonathan pose nga question lobi mama porte mibale ezakuna eza lupango papa atiki ya biso nyonso eza deux portes yaya azwaka to kabola bana ngai nazwa ba mususu na récupérer porte moko to zwaka mbongo na biso ye patika na porte moko na ba mususu basa nini bakabolaka siko ye azozwa kaka ye bongo biso toza bana papa te ngalobi ayebi bien ke ekoki kozala bongo mais alingi kopesa te siko to sala nini mais nazana ba camarade te funda ye bosala kende ko funda ye leta kaka kabola bino pona nini yonde mutotiki bango okotika bango ndenge nini osomba ki lupango na mobile mais parmi famille mobimba nazana tantine moko leki ya papa ngane tozalaki bien azoyebisa nga lobi omoni makambo ya lupango wana komeka te koloba ni ani o omoni soki mobali no akoti mabele likola lupango wana babomi ye kobomaki apesi famille mbongo te alors yo za mutu mosusu po batela bana kotuna te ata infra soki bapesi yo zwa soki bapesi yo te kozwa te po makambo ya molili eza na kati batela bana elinga nayokaki bongo na tosaki komo débrouiller na ndenge na ngai tozolia tozwi tolie tozwi te tofande na biso aye koyoka lupango bateki mais natiaki mpenza ka te lupango bateki banani yango bateki Olivier tellement azalaki na buku ya lupango siko asali tu achangeaki kombo ya papa na bango alongoli kombo ya papa bango atie kombo na ye azoteka sikoyo ateki lupango Olivier oyo atekaki lupango ye nde mwana mobali na yo oyo azalaki na mboka we oyo nga natindaki mbongo ke akoma na Kinshasa awa ye Olivier donc komi na niveau ata na bengi ye na telefone mwana penza akofi na yes po aloba akotika ata aloya pambo koyoka ete yoka kozotuna eke ndenge nini est-ce que ozoyoka ngai rien ata voix ya moke eza te ti okosisa crédit ou bien okati nakomi kosufri na Jonathan esika na ofutela epa mukongo wana donc ba insulte ya kosakana te nazokoka kaka te oza na mbongo te seki ozofingama mpenza ozofingama el moko boye nao raisonne ke est-ce que nga nakoki kofingamaka boye nga mutu nazalaki na place na ngai fale ezalake naoluka nde matembele ya bana sikoyo koma na niveau ifo nafingamaka boye mpo nazangi mbongo po nini nzambe donc bakondanaka nzambe te mais na minute oyo sikoyo soki nzambe abomaki mobali na nga te malgré badifficulté nga nalingaki na mona oyo nyonso tu te nalingaki mpe nayokaka babetize te naza humilie meme na bacamarade ifalaki kotika kaka bazala na mboka soki bazalaka na mboka peut-être olingaki omona boye te lokolo ofongolaki motema ke te bana baya mais eza monnaie de singe bafuti yo
monnaie de singe bafuti yo ozwi eloko te tellement baza bana vanda na ndenge na yo bango pe bafana na ndenge na bango malgré bongo mais litoi nange ezaka kuna na kolinga nasambelaka mpo na bango ke nzambe abatela bango bakola babota donc soki maladie eza nakosala pe violence nakokoma kuna mais tellement maladie eza te nayokaka kaka natunaka bango ke baza bien nayina bango te napesa nyonso na nzambe nzambe ayebi sikoyo mbetu wana esikaki ndenge nini tikaki kaka mwana lela yango to ozwileki yango solution mosusu mbetu wana ere tochange ndako ke nga nakende kofutela nalingaki nakende nango te nazwaki naketika na birokos bateka mbetu wana esaki presque une année baosomba te mbetu tosomba na $650 nayebisi papa wana ke donc ata $100 soki emonani 150 200 pesanga kaka comme ça naluka nde moyen ya kosala nini kosurvivre na bana na balusaka ta ne fiske fufu tomapa na porte ya ndako saki une année ezosombama te baya kosomba mbetu wana na $100 eloko ya 600 baye kosomba na $100 mukolo mbetu wana etekamaki na $100 mukolo papa kurutu na ye akufaki et puis ava kata mutema azotatola kombo ya ye mobali na ngai na munoko po koyeba mutu abomi mutu fo mona basini ava kufa mobali na komona ezaki innocent mais ya mboka kalani tika ngai ozokanga mpona nini tika ngai nazokufa innocent tika ngai nasali yo nini moto akufi mais aparti ya mboka babengi awake ava kufa atatoli kombo ya mwana na ye seke bazalaki binombre na makambo na bango ya kindoki et puis ti lelo batata mwasi nyonso bazalaki awa bapapa kulutu na babonokore ya papa na niveau ya mboka ti lelo batikala kaka mibale ya pamba banda 2020 mobali na nga akufi ti tokoma lelo 2025 batikali kaka mibale ya pamba bango nyonso basila ava mutu akata mutema ifa tatola kombo ya mobali na nga na monoko bango nyonso batikalaki wana seke bao babandaki kozwa barapport kobengaka na niveau ya mboka nde bazosangisa sikoyo kindoki na bango nde biango babomaki ye lokola babomaki ye nde baprofite bateki lupangu na bango bautilize mwana abimisi mutu bautilizaki ye deja nde basalaki cérémonie nyonso tu wana batikali kaka mibale wana seke bayebaki likambo te nde sikoyo na bango mibale moko nde kaka ti lelo nde nazalaka na ye bien ke aza nango atindi ya kozwela bana fufu atekaka fufu ya kozwela bana ekolo ya masango ubia ya mati ndenge nini telefone na yo ezoleka te ndenge nini boza bien kaka ye wana moko mama Janette tantine Janette nde naza na ye mama mokili eza bongo oyo makila na ngai nakotika bango te ti mukolo biso pe tokolanda. Merci na bino ba cher abonné na ndenge tozalaki tokomi lelo 1000 bomonaki ndenge tobandaki lelo tokomi na 1000 pe bosabone lisusu po prochainement tokoma susu na 10 000 abonnés. C'est possible pour na bino bato bozolanda biso pour na encourager équipe mobimba et l'extra bino ba émission oyo ezo fortifier libota mobimba na yango. Sans plus tarder, merci maman Claudine na ndenge oleki na plateau oyo ya kobetela biso lisolo na yo. Et puis moi je vous encourage, vous êtes une femme forte. Nzamba yebile pourquoi. Na yango nako yebisa bino merci. Au prochain numéro.